Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut naba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozwami la canona bino vraiment yeyo na lingi bino no so mingi mbote encore na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo leader à Pembe mbote na yo papa pourquoi pas na George Djunga George Djunga bambote na yo na Freddy Chibangu Agetrad patron de patron mbote na yo dadi na Emevoka ba dollar mbote na yo. Lelo Darling Love toujours na émission na ye vous avez droit de savoir lelo na vous avez droit de savoir nazo betela bino histoire moko vraiment et puis si passe makasi ndeko na biso azana besoin ya batu ba aider na ba conseil azo ebate asala nini ezaki na papa moko azaki mwasi na ye akufa atikala na mwana na ye ya bébé mwasi netonga boti mwana wana mama kufi mwana tikali papa na tikala boko la ka mwana na ye mwana ko kisi 12 ans famille babi non il faut bala po so umeli mwana PDG sakoli aye ko bala na mama na biso wana ko bala na babalani mama na biso vraiment bino mombo yebika ba maman ba boko la ka bana bambanda comportement na bango ezaki bien te mwana na pa mesani na mama wana ayoko kisa 25 ans na 25 ans wana azo genre ya bano bakola trop makama bonzambe papa mama la kisaye na 25 ans na yokuta na mobali okuta na mwana mobali wana akuta na mwana mobali wana le ayibisu mbala no ngana loba na vie na ngana obimaka na mobali wa kobalanga ti mukolo kobalanga neto bimina yo tellement pe moi mobali wana azaki na ye bon azaki na garçon moko bien andimi na ye abiba vanda ba préparer makamba libala moi mbali pe aye pa ba mwasi abimi pa ba mwasi ba yebi déjà bazo préparer que ba ya kotika biloko moi ça tellement lingaki makamba bonzame mingi auti église zaki déjà 21h wana mesana ke so auti église mbala na uti musala mutu ke tele magazo ke un jour wana papa na biso wana ya quitté ndeko mwasi abimi abandi koya wana ba venir ba ma campagne kande za ka ba isolé wana ale koya zoya akutani na 3 jeunes garçons bakangi ndeko mwasi ba violer wana akwei batu msusu bando le kanzela na ba aider ba mimi na hôpital maman wana exige ndeko la biso mwasi abi foye bisa mwana mobali o vérité ngana ko bomba te yo sambela kanga pe na sambela foye bisa vérité ke ba viola ki yo entre temps mwana mobali wana yebi ke akobimaka na mwasi na ye mukolo akobala ye mwana mwasi pe bon amona ki na yango mabete eza accident ay mobali pe ba bengi mobali aye ba bisa mobali problème maman na zotia ba deuxième abi akosaka yo mwana oyo soki yo tiki ye abimaka wana mama na biso wala papa na biso wana azala kala liloba koloba epa ya mama te mama sa domina ye nende ko na biso mwa sa zoloba mama sa domina ye mama papa devant maman na bwaloba elo moko te décision ezate ache ba sonso mwa mbala bimi ake na kanda eyo le kamikolo mwana mwa sa bimi hôpital mobali vraiment alingi suko sentir yete alobi akobala ye lisusu te ndeko mwasi avandi susi avandi jour mususu camarade na ye abengi alobi namoni mobali na yo na mama na bino awa na bar kote biso tovandi ya solo loka ye paza mutamba mama lili camarade na ebise kaka yaka nazo koso te mama na yo azuyo na 12 ans magato aza mama aboti ote mais abokola ki yo quand même ayebwa yo kokuta mobali na ye na mama wana Trobatine maman wana bandaki koloba selon analyse nga na salitina ndolo bane il faut yebisa ye vérité to ba sepela déjà na mobali ya mwana na ye
bande kotala degré ya kimutema mabe. Est-ce que mwana wana soka zaki mwana na ye moko alingaka bomba vérité te? Est-ce que alingaka lingaki moboto pe na misa ke mwana na ya comme na po ko bala etikali peut-être une semaine po bala no se mobali ke ndenge zabo il faut oyebisa mwana mobali wana ke yo ba viola ki entre temps mwana mobali wana nanu kuta toucha ya taboye te nanu te. Avant na lokola yebike moi si na ya pesa condition azo respecter moi si na ye parce que maman on a acheté trouble moi na moi ça aye aboy aloba na maman lobi wapi yo bongi na moi mobali otengane na bongi na moi na mobali tala degré ya kimutema mabe moi na ya ko yebisa papa osala nini so abi darling papa na ngaza sous envoûtement pour makambo nga nazo expliquer papa nanga tienga libanda bengani ngai alobi na koseli mwasi na makam tala degré ya kimutema mabe o ba mama na biso bazalaka nango ozobokola mwana mbanda ozobokola yeme ozobokola eke soki likamoko boye monani na kolakisa ye mutema mabe vraiment bandeko bobenga numéro na biso za affiché na se wana ndeko na biso aza na posa ya conseil tala degré ya mama oyo mobali ya mwana na yo po ozui mwana na 12 ans obokoleta komi 25 ans aza déjà mwana na yo po kobota eza lango boti me mutu oyo abokoli nde vraiment yebaka pasi tala degré ya mama oyo kimutema mabe Kimoto na yo pe mobali yango muto yaka na ndako moni ba obe ba présenter yo mama bokilo na ndimi kutu teke tanti na biso na betela mobali na teke o aza mama na ngata za demi-mère na ngai aza demi-mère na ngai aza mama na ndimi te abetela ete muto pe no yebi ke mama ya mwasi na yo pe o yaka wana mona na papa wana comment yo ko yo mobali oza pourquoi pour mon aki mbali wana azala ne à part nenga ndima ne condition ya mwana mwasa c'est que pas za na makamna banda ko sala libanda abimisi déjà manzaka na ye pe na tokolo babimisi manzaka na ye eza vraiment mabe makasi banda na mbali boluka bo changer pourquoi muto bakoki ko présenter yo loko moko bwemba moko pour ozu yango mamboko obimisi yango pona nini vraiment muto azalo kwa mama bokilo na ko bimane pona nini na mama wana pe ba mama obalinga kokola te okomisa mobali na yo lokola okomisa mobali na yo lokola eloko mobali no so alobi ogangi ba voisin na ba voisine ba yeba oke mama ki nganya gangaka yo pona yo bongo mona kango eza bien lelo ndeko na biso mwasa zo se retrouver libanda ya ndaku na bango papa na bango bosani pasi nyonso ya mwasi aboti mwana tikeli nouveau né aboti mwana tikeli ye andimi na ye mwana kene na ye na pasi nyonso aza na ba problème nyonso aza na andimi na likolo ya mwasi na mama tango sale loko moko ya bongo kolela ya mwana wana eske yo mama okozana na kimia pourquoi boye yo musala na yo ovanda wana ngana kamwaka ba mama mususu ozomona mama mwana zoya na mobali na ye ozomona comportement ya mama eza nde biso toyebaki mobali ya mwana boye mama ko pesa ye mbote na loboko te mais lelo eza bongo te omona mama mobali ya mwana so bavandi na mwana na fiança mwana ya kana mama na ko banda ko beta batour bazali Ling Love na parole au Pessinga donc Monique ça fait tellement mal ya ko mona kalelo ba mama oyo ba bota bana te ba mama mbanda ndeto lobaka eza pas si peu souci ya ko linga ka ko bebi sa vie ya mwana moto oyebi libala zelo mo botango ba proposer ngo muninga azara lisu yete akoma mona ka les jours ango ekoka mais tango mwana na yo ezoner na yo yondo bokoli mwana na mutu musutenda bokoleli yo mwana non ne raison epana na pesenda mama kapinga ololo mbote po mama na banda omona e sala penda keno baboti mwana libanda mobali penda za impressionné au pesa kombo ya mbanda pe Monique mbanda ndimi mama na biso abokoli na moni ndenge mama biso abokola babana batu mususu biso to tanga na école ya l'état mais bana papa so ba otanga na école privée ezalaki te po banda obanga papa biso
ezalaki po alakisa papa biso bolingo nini nango aza nango envers. En tout cas maman aza déci ya koyoka eloko oyo. Nga soki lelo bayeli ngai mwana ya mwasi na nga. Mais loko olingi maman na ye surpoté quand même. Aza mwana na yo, pas importe ndenge yango lelo moni musique na biso éducaté. Preuve aninga loba musique congolais jusqu'à présent éducaté. Éducation malamu zati na musique congolais pourquoi baloba obokoli mwana mbanda obokoli niyoka. Bongo te. Ngana yebi o mama biso abokola lelo ba funi na zo récolter. Na pesi ya na nga propre et va monter place à Zali. Donc ozomona ke lelo mama biso sala les ofutaye. En tout cas ba mama bozalaka makasi mingi ya kobokola. Moni bolingo zelo moko eza ferme. Ceux qui tobito kita na profondeur nango muto akoko définir en wazate. Sacrifice ya bolingo ezaka acte moko ya laksa muningo lingeza nango ebelete. Yango moni lelo oyo to pambwa mate biso stu ba chrétien za nini. To sambela nzambe mete ebininga osambela nzambe te. Donc yango moni nzamba ebisi biso loboko nezana eza mukusi te pona ko sauver biso mais biso moko batu nde to sali ke nzambe a aider biso te. Donc eza participer mawa ya oyoka acte mama na biso ndo sali. En tout cas soko zali conseil na opesa yo. Le quoi non kufito za na bomo. Même à ta pardon il y a 30 secondes et ça la moi na bien à vie pour lobby akola na ba passion na te. Ba maman nyos tu bazana poto. Na sengi na bino boboko la bana ya bambanda bien. Soko kuta na occasion da mobile na bota lingai. Tôt ou tard au recépel en tout cas na pesi metiti mambote na pesi bongo patron ya chaîne les patrons des patrons papa si bumutomba en tout cas bebazo ya bientôt donc merci beaucoup. Oui, darling love nga ngana intervenir ka pona mama na biso oyo na ki motema mabe na ye oyo alakisi makasi. Mama kindumba na yo ndo za bongo olema mpono na otetango zala na libanda ndako. Pe de mobali oyo sepe na eza mobali ya mwana oyo bokoli mwana ozwi na 12 ans bokoli mobali na yende yo sepelaki. Yango zaye ko tinda ke ba benga mobali wana aya ko yeba ke ba violer mwana mwasi wana po yo ozaki na projet ya mobali ya mwana mobali wana zaye na posa ya mwana mobali wana. Mibali baze bele bongo papa ya biso oyo zakane na ndako. Soka kokite divorcer na yo oluka mobali musu libanda. Mobali monika mobali ya mwana eza pasi mingi. En tout cas comportement wana eza kitoko te ata mukie. Mais na koloba boye na ndeko na ngai ya mwasi metiti mana yebise boye mibali bazana bango ebele. Quelquefois bakamusu biso tolinga to misale la biso moko eza programme nzambe te. Yo zo linga omikomisa yo moko nzambe omisalisa makambo na ndenge esprit yo zo tinoni ngo sa ba religion na ba religion na yo. Ah on a programme nzambe eza makamusu. Mobali na ngai nazo ndima na ki nzambe opeso mobali na yo pe okozala bien okobala mbali moko ya bien. Bondela ka nzambe ki na bato ba violer mabeza la te ozwa malade ozwa te ke okuta na sida to okuta na likamo quelconque. J'espère que nga na suki na nga wana mama na biso continue ko sala mabe no ko futa yo. Ata lelo tata lobi te me ko futa yo. Ata na bana no ba ko futa. Merci beaucoup, j'espère Bolandi intervention ya Clarisse Place Mandinga lobby. En tout cas, ba maman na biso bozara na caractère bana mwana ya mbanda na yo. Koko misaite kaza nimi na yo. Bokola na bolingo ndongo zo bokola yo wana pona ntimite ke soki mwana azaki mwana mo koma bana mbala mwana ndenge nini. Vraiment boluka bo changer pe mibali yo ya comportement ba genre comportement ya mabendenge wana mbali moko aza sans manière. Na kutu pona nga conseil na opesa ondeko tika na mama wana na mobali wana effacer na vie na yo sala vie na yo vie zo continuer nzambo anzima ki ba violer wana neyene mutu ayeba kinyo se kokoma. Vraiment j'espère vous avez kebele ya kolanda émission vous avez droit de savoir vous avez toujours présenté par Oyabino Darling Love la canona botama mwana mlubo ka sentiment. Merci encore na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mon boss mon patron yonde vraiment makambu hein boss wa so l'arabien azawa ba boss na bangote na
Papinzila, honorable Papinzila na France, vraiment bambote na yo, Merish Tembo, bambote na yo, vraiment mon docteur John Maunzo, bambote na yo, vraiment belle place aux amis, maman Madongo Mala patrona, mbote na yo, Emevo Kabadolar. Mtomo sola bien, sermo sola bien, comment si toko, bambote na yo vraiment, tout ça on kande to yo kanaki. Merci encore na moi mon balo za na sima caméra metiti ma ça que toujours bon na émission kitoko bon na ba image ya Congo check kitoko vraiment makasi metiti ma bozaka toujours branché na chaîne Abino Congo check TV, to ça wana pour repesa bino ba information, to ça wana ka pour yambela bino ba inviter na bino comme il faut, bozaka toujours connecté na chaîne Abino, boza décider to mon check. Congo check TV. Yasibo Mutombo. Congo check TV. Yasibo Mutombo.